La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Motepeli, la famille Motepeli, na oti la bino boyo ka papa ya Mike et papa ya Peniel. Boye basu histoire à Peniel. Tozonga na ba histoire à Peniel la famille. Boye ba histoire à Peniel, Peniel na pasteur Mike et Kalambai. Alors papa ya Peniel nzoka explica ka biso makambo a somo. Nzoka explica ka makambo a somo bande kunanga. Na oti la bino tolanda papa ya Peniel moto epeli na ndenge moko osakana te. Moto epeli na ndenge moko ya kusakana te. Alors bandeko bosabona na nte soki zamba di boso koti na chaîne na biso osabone o commenter o like partager biso partout. Partagez biso l'air est grave mamba pasteur Mike Kalambai eye lisusu makasi na minute o bana il faut bazonga na maboko a Peniel. Bandeko tolanda ensemble na bino. Awa eza ya koinda. Alors, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger. Bienvenue chez Xile Botelwa TV pour na bandeko nanu bo sabonate, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager. Nzamba lola pambola bino. Nazoti ke la bino tolanda na boke bino tolanda. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Je vais entrer dans le mariage vierge. Elle est surdouée. Elle est partout. Elle est voyage. Vierge jusqu'au jour où papa lié. Ce qui est éducation ma bé ezali. Alors Mike on doit éduquer ma bé. Parce que ne biso ako azuye ndengini aponi ndengini soka zaki maladie pona ni afingi eti. Elle est sous stress peut-être. Moi je ne suis pas médecin pour savoir les réactions dans moi cité pour ne pas que celui comme boye yelinga na koza na position bona kokoma boye non mais c'est ça makambo même na ba cure d'âme total automonique que non quelque part ba briser confiance na ye ba baby ça ye ba abuser a communauté na mode de défense a communauté na mode donc eloko nyoso il faut attaquer il faut abrandir arme pour que vous ayez le suscité. Pourquoi? Parce que Alingi suscité. Donc, tozo sam Mike en tant que moi nanangai na école de dimanche na église. OK. Na balaki na nute et ye azaki na garçon te. Azaki femme. OK. D'ailleurs, écoute, je peux vous prouver tout na Mike. L'erga na invité Mike na États-Unis ezala kike biso to sala kike mwana oyo to lingi na musala zo sala to bimisa ye pe parce que ba voyage pe ba mutu mo valeur to bunda to sala tout ke ama ye moko azolo baboy abi papa
Ngaler kuti na moni invitation na yo na bi mutango zo benga na yebiete na yo kaka mais na yebiete na ke pa Moïse pasteur Moïse Mbiye qui m'a convaincu alobité wanende papa na biso yo azaboye yimto zaki encadrer ya baje biso zaki bana mike yo ko yebende nini ya zaki encadrer ba mikolo biso zaki bana mike siko yo ko yebende nini azane bo ngane na yebiye bien parce que azam tout le temps pas na biso azane tia na biso alboso na ndawo na biso. C'est comme ça que Mike a dit que Moïse a dit bongo. Nous avons confirmation habité dans une place à bien. Nous avons voulu élever, soutenir, coacher point na musala, le col mutunyoso, ce qu'on dit mutu. Mais il faut savoir quelque chose. Ils sont des mututo memi Mike na États-Unis. En tant que musali na Nzambe, moi na tolingi. Ayepe afandi na ndaku na biso alali na ndaku na biso lokolo peza ki ba problème ya ke ba combattant ba boy na boy tout ça Mike azako lale na ya penyel ya mubali bazako lale ne garde corps na yi place nyoso zo tambula zo tambula poye pa za mbinga za mulai azako tambula na comme garde du corps très bien juste ngai azako lale na Mike na chambre Soto Keba tourner nyos to sala na Mike il est là botu na ye pour ko protéger ngana za ko la na Mike na chambre bazolo ka ba beta na yebisi ba combattant mbongo boza ko sala na ngoba ko ba misala ya combattant ngam tu na contribuer na pesa ka pembo je contribue pour que bo sala maka moi no ya zana ni po bo pexer a beta te est-ce que aye ko sala maka mabe et ça peut occasion zamba tomboli epé biso peut to moni ke photo pambola ye amata pe likolo. C'est comme ça que nous avons fait que Mike aille avant Nanda on a biso to tambusi abeti concert mi bale na Dallas abeti concert na Houston abeti concert na Denver na Colorado abeti concert na Atlanta abeti concert na North Carolina abeti concert na New York. Donc tout ça c'est nous mongo na biso Nzambe a pamboli biso to bana na Nzambe ya cité Bethel ya Dallas balobaki tozo pambola oya za mwana na biso to salele bola na linga loba boye bato balandaki video na biso ya mariage bamona kile nazoko pambola bango na lelaki te po nazaki na pasi me na lelaki komona ke mwana na ngai ya mwasi azwaki décision mabe ezate ke po aponi mai non mais décision mabe parce que un azaki na mwana muke auta ko silisa secondaire état ya Texas ba mindele ba vandela biso ba regretta balobi état ya Texas ezana projet pour na mwana oyo ma fille elle est surdouée. Peigner les surdoués. J'aime ma fille intelligente, surdouée. Kopana yaya na yena bana nyot. Oya utiko sil se siko ngana ibakite katanga. Aoya vandi na ndawa tie maboko boyo. So utuni me usala ba devoir te alobi na osala. Na tuni peigner ndeko na bino asala ba devoir erni na le papa. Nous sommes les surdoués. Azana besoin ya kosala devoir te, azana besoin ya kotanga livre te. Les moments où ye kakazo simba ordinateur pona kosala akamusakanga. J'ai des enfants surdoués. Mutu asimba kunate na yebi bana nanga. Et tant on a là qui n'a pas kické, c'était une mauvaise décision de sa part parce qu'elle était trop jeune. Et en plus de ça, nous perdons. Nous perdons la nenge que voilà. Bande robote langa ba j'aime la vidéo s'il vous plaît la famille. Bon aimez vidéo s'il vous plaît. Aimez vidéo s'il vous plaît. Des attaques que biso ba parents ou bien yé. État ya Texas c'est le bas que nous avons un projet na mwana oyo. Les bozo tikai abala kuto awate mais bozo lo bazo kende na Afrique. Mais tu n'as bino ça la bien te. Donc ba mwana biso que vraiment batumindo baza vraiment tezo ça la bien te. Mais tout ça la ni. Choya peine. Okay. Nous lui avons dit officiellement que biso tolingite oba. Je précise bien. Tolobaki te que kobala Mike te. Mais tolobaki que ce n'est pas le moment au bala. Ce n'est pas le moment au bala. On était contre Kobala Naye, mais ce n'est pas qu'on était contre Mike. Voilà. Mike est un dossier Moussou, Liba est un dossier Moussou. Exact. Alors nous étions contre que Abala Monamuki. Ok. A insisté, moi j'ai appelé mes grands frères.
na bengi bakulutu na nga na Afrique na Congo na bisi bango voilà likambo ezali awo. J'ai un grand frère awo tozolo ba Zolanda ye mtu ayebisaki nga alobi Christophe okomema ngambo soki mwana mwasi akomi koloba makambo yake na lingi mobali na boye tout ça soko boyi soko azuize milelo yo ekokwela yo na mutu parce que yo mutu boyaki akende libala lere kaka babikolo balobi bongo j'ai lâché prise tolobi non maman tozo se plier la décision na yo ne yangwana tutiki akende. Des choses qui se passent dans l'honneur et dans la dignité. Moi je viens d'une famille bien éduquée et je crois aux famille à Mike était, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Nayebi famille à Mike très bien. Papa ya Mike aza ami ya ma grand frère nanga. Donc je peux dire to yebani. Et tout ce qui s'est passé ezali bitumba de tous les deux côtés, mais ils n'ont pas su gérer ça. Ndenge tolobi connaissance na science na aide. Mike azana ba parents, azana ba grand frère, des serviteurs de Dieu. Moi je suis là. Peniel c'est ma fille. L'erreur j'aime la vidéo, to partager s'il vous plaît. To partager vidéo s'il vous plaît. Et nous avons fait presque 1 année et demie. On a bien abisoté nini Mike mtapeki sai. Kaza na contact na bisoté. Ça il laissait ça a été dit comme ça. Alors quand tout le monde s'est retiré, il m'a appelé pour dire peigner la zone là, pour abandonner botiki et tout ça. Non. Papa Bolobaki, Tokota Magamuna Binoté, elle ne nous appelle plus. Même ses frères et sœurs Bazaki vraiment blessés. Mais tout l'ingé, tout ça n'a problème. Ok, tu vas bien partir à l'autre. Ah, le gars va fumer les ailes. Tu vas bien solo là, et puis tout ça. N'est-ce pas ça pour toquer na Kishasa? Pendant que Peniel était marié, je n'ai jamais été dans la maison de Peniel. Je n'ai pas de place Peniel à Zako Vandate. À cause de Mbani Naï. Elle était bloquée, enfermée, Yemoko. Pendant plus de 3 ans. Toza Koyoka Kaka un peu net bomba flash. L'air Kaka a monique et comme Liendongo. Tokomi ko solo la bien, n'a pas niveau yipsebiso makam. Mais ce n'était pas que papa Bovan dit sebiso voilà tozana makambu boy parce que ça banga. Elle était sous la terreur ya Mubali Naye. Mubali Naye, il n'a jamais eu l'occasion ou la volonté ya kokene. Même ceux qui peignaient la yebikola mbete, même ceux qui peignaient la aza sukito côté, même ceux qui ni. Mais on n'a pas parents. On n'a pas beaucoup l'autre. Comment yo bapara no ba yebi le côté parce que nga solo la naba. Na solo pas grand frère naï. Pour vous dire encore mieux, plus encore, télévision na biso to salawana, c'est les grands frères propres à Mike qui nous fait ça. À ce biso mbongote. Ah vous savez les biso gratuitement. Les c'est ton grand frère qui nous fait. Hey, mon frère aîné, vraiment, ça me solo coup. Et tout ça. Non, tout ça. Nous on attendait, dans ma balle quand il y a un problème, vous avez des pasteurs, Oyo, Bayebibino. Avant que tout pasteur à intervenir, vous avez des parents. Des parents aussi. Vous avez des parents. Ba parents oui faut pas bon le mitem, ba parents oui faut pas bon le mitem, bilope faut pas bon le mitem. Boye bakero tout c'est tout autour de la parole de Dieu. Et ça t'est que mutunomta salama mnandenge na ye, mais ils ont voulu vivre makam. Il y a eu l'issoum quelque part. Parce que ceux qui m'ont gazo banga kutana na biso. C'est une vérité que Peniel a c'est nous les parents de Peniel. Bah ouais. C'est notre père qui est au Peniel. Ouais, mes vidéos s'il vous plaît. J'étais informé de quoi que ce soit par Mike. Mon éducation à moi. Na ozela te Peniel a yoko ibisanga maka.
Ok. Soka yeko se plaindre. Et puis, à l'objet que non, papa, je voudrais que bosse le Mike. Là, nous allons intervenir. Jamais, n'a poli, n'a respect à l'ibala. Jamais moi, moi, si à Kokiko initié le côté. Naza pasteur, mais Mike, c'était lui le responsable du foyer. C'est à lui de venir nous voir. Puisque nous avons de quoi? Sous responsabilité, on les a sous valoriser les balles naïté et ça qu'on honorer mon balle naïté. Les années bangoso, Monique et aussi maté papa, voilà, nous avons un problème. Bisogno sur tous n'a pas problème. Tu se retrouves pas babokilo. Non, qui n'est pas pasteur, mon côté, non, moi, c'est nanga. Mais na sina kende papa bokilo nanga papa bokilo maman bokilo ba vandi Mabino voilà je me plains à likambo boye comme ça le la zoyo kate na zoyo c'est bino pe boza la informer comme ça boye bake nazala kana likambo boye ah OK maman yo makambo bazolo bwana tout ça ici là OK bon le voilà bokilo nanga azape pasteur no ba na maman ba bi OK bofuka ba sambele pona bis toza lelo ezo sala depuis 92 ça fait 28 ans de mariage. Bon, quand c'est besoin de c'est ça qui va fleur. To bunda to solo, to sana tout ça mais so to moni que lesquels biso, to gena ne pas parent. Lokola bazape ba serviteur. Lokola to ebi que papa zape pasteur. To gena ne pas pasteur na biso ya yebi biso, o ya ko comprendre pe biso na nous bien. Exactement. A aider biso, to zongit. Pour le to gena kisha sen golonyos. To le kana no ne pas papa. Toyoki nano bataille nano sur le bobenga biso te poani pardon au sina papa $20 bon papa mais là le café bon qui ça dans me robin tout ça parce que des fois comme c'est comprenate au dans le ultime ça boy ba on se comme minuit même au kilo na minuit tout ça normalement des fois ba yeba raté mais to ko sika ka to l'ambiance ngo ka na ndinga bien papa bo kilo pe andimi na to c'est normal ça ça na dossier to le bango sur place ceux qui paient même ceux qui biso to l'obité mais s'ils apprennent na batu que bana na bino wana tozoyo ka boye bakolo maintenant toyoki boye eza nini ate papa eza lokuta ça se comprend eza lokuta alors c'est-à-dire boyoka ngoli susté c'est ça ce qui ton limite eza yango alors bo pese biso conseil c'est comme ça que ça se fait mais nekona biso ya mobali il n'a pas donné cette occasion là. Depuis Mike Abima Akenda na Peniel ayaka na Dallas awa donc tout ça tout sur la raté tout ninité tout ça et ça c'est dans la famille. Moi je préfère respecter le frère Mike et ne pas balobi le linge sale c'est là c'est là en famille c'est ça na ngai na Mike na ndenge ya moi ba buzoberi mo boye le kana tout ça wana tozo sukola na famille et ça ma Facebook na WhatsApp te donc mais du moins à présenter sur le mo ya pénalité jusqu'à ce que bon parce qu'il n'a pas été bien conseillé na bateau batambula naye ou na bat vivre naye parce que la dernière fois où tokutana ina mai il s'est présenté bon na mukolo responsable et il dit que je suis venu pour sortir par la grande porte comme j'étais entré par la grande porte je sors par la grande porte alors pour moi c'est-à-dire il est venu demander le divorce c'est Mike qui a demandé le divorce OK et j'étais tellement fâché j'ai dit Mike tu ne peux pas me faire ça. Tu pouvais venir dire voilà le problème que j'ai. Mais tu viens comme ça d'emblée, je vais sortir par la grande porte. C'est ce qui m'a poussé. Na poche, ce que j'avais dans la poche. Mike, j'ai payé les billets, j'étais logé, j'ai même aux États-Unis. Combien on paie ça qui on a quoi aux j'ai fait des affaires. Les amours malibana tena balobi ke ya lobby ngana landaka moté balobi ka pesa nga sur 23 $. Moi je n'ai pas compté l'argent que je t'ai donné. J'ai dit c'est un symbole mongono ya libala ya mwana. J'étais fâché na pesa ka na kanda parce que ce n'était pas comme ça que Mike pouvait me traiter.
nalobaka makambo wana te parce que je sais aza mwana moke toza bien na famille na ye na ndenge aza se comporter c'est carrément Mike na famille na ye c'est le noir et le blanc donc okoyeba te ke mwana oyo awuti na bato oyo non c'est différent ezande quelque chose afungoli nzela satana kotisi pollution moko aimé vidéo la famille s'il vous plaît botilanga ba j'aime abosa na nyos na ba parents na mibeko ya nzambe mais nous continuons à prier à ça zombo on est à libal donc pour nous libal les athées bande wonanga na sir tolandi papa ya Peniel Samba o uti kolobana eza père biologique ya Peniel Samba. Alors émission au papa Peniel a sala kiango 3 ans passé abimaka pour que aya ko expliquer likambwango o batu bande kolobela bate bele baloba lobaki yango bomuni papa ya Peniel yemoko. Donc ye moko abima aya kolobela likambu yango ndenge e sengeli. De uti kolanda ye apesi ba explication na ye ndenge e sengela ki apesa. Mais likambu ya Peniel na pasteur Mike Kalambai ezaka likambu moko oyo toyebaka te vraiment toloba ndenge nini. Eza likambu moko o toyebaka te toya opesa ngo explication ndenge nini toya koloba ndenge nini. Pourquoi na lobi bongo? Parce que mutu na mutu aza na version na ye. Mutu na mutu aza na version na ye na likambu ya Peniel na pasteur Mike Kalambai. Lelo papa Peniel aye alobi na ndenge na ye, mais Peniel pe aloba na bandenge na ye. Tolanda ba analyse pasteur Mike Kalambai ye pe aloba na ndenge na ye. Tolanda ba analyse voire même ya grand frère ya pasteur Mike Kalambai, grand frère ya papa na biso Mike Kalambai pe aloba na ndenge na ye. Soki toye koto yo tolanda pe grande sœur ya petite sœur ya pasteur Mike Kalambai na komba patience Kalambai yepe aloba na bandenge na ye. Donc yonga na Xil Botela TV na Sarabino toujours bomoni na likambo Peniel na pasteur Mike Kalambai mutu ana vraie version likambo na bango ezara bango mibale. Tokoya yoka o papa lobi o mama lobi o yaya lobi mais bato bavanda na libala wana ba o bayebi vérité ya makambo wana ndenge kendaki keye zongi ezaka Peniel na pasteur Mike Kalambai mukolo ba fongola motema babimisa na ba vérité nde tokoyeba mabe elutaki wapi. Lelo batu bakoma so sale mission bata pasteur Mike Kalambai baye ba commenter ba koteli pasteur Mike bata Peniel baye ba commenter ba koteli pe Peniel batu na batu baye kotela batu na bango. O mona question sale mission mutu na mutu ayo kotela mutu na ye mutu muso ya commenter fingi ne ka pasteur Mike mutu muso ya pa commenter a fingi ne ka Peniel. Namona ango déjà a tant tout ça la banalise na biso. Namona ango. Mais les jours oyo nzamba touché motema bango mibale mutu moka ya obimisa vérité. Et si kana na si biso yon soto changer ba maloba. Et si kana na si biso yon soto kanga minoko pe to kanga minoko pian to lo balisute. Pona nous toyoka vérité à malongate. Peniel ya kana banalise na ebele, mais beaucoup plus moi loba lukuta. Moko alobara vraiment vérité ya likambo angote. Na yoki papa Peniel moko yoka makambo ango, soko yoki papa Peniel alobi et ça la moi passe na motema. Toyebi ke Peniel abalaka mwana mukie mutabungi yango azate ke Peniel abalaka mwana mukie abalaka vraiment mwana mukie. Alors eya makara mususu o ayebaka nanu te eza ba makambo ebele o ya ayebaka nanu te eza pe na makambo ebele o ya asalaki na sa ignorance eza pe na makambo ebele o asalaki na ozanga koyeba. Pourquoi? Parce que bazalaki na batu te vraiment o bakokaya ko joa bango
bazwa bango penza ba conseiller bango malamu. Et puis nga lo bango so libala simbi te e apo nzamba lingi te. Libala simba so nzamba lingi. Mais soki muto abalaki libala simbi nango te ezaka nzamba lingi na ete. Mariage est à la fin du monde. On se marie pour toute la vie. Il y a un partenaire à bien. Pour libala et à vie mobimba. Libala ko beli so mutu. Libala ko bebi sa vie na yo. Libala ko beli so pena mutu beli mutu. Tozonga na ka Peniel. Peniel là comment le quoi mutu comment bela mutu. Le ba surnommé Peniel qui a bela ramutu. Pourquoi? Parce que libala est simbité. So lelo libala Peniel est simbaka. Maladi ya mutu o batu babimisa na réseau sociaux que Peniel a bela ka mutu. Bande onanga so libala ne simbaka. Maladi ya ngo bimate. So libala Peniel est simbaka. Mutu mota linga bima na réseaux sociaux. Pour ya ko expliquer biso que Peniel a bela mutu. To ye moko pe Peniel. Alinga bimate. Pour ya ko expliquer biso ka bela mutu. Mais soki ekomaki. Soki likambwane bimaki na réseaux sociaux c'est parce que libala e simba ite. Et apo libala na e simba kite. Papa na ya ucholo bango bien. Que e commissaire le quoi mutu mo abela mutu. E commissaire le quoi so bandenge ni. Bande roboye ba kopona. Olingo bala we yeba opona mobali. Olingo bala yeba opona mwasi. Car oyo mona na ndaku. Muto yo moni longo ozala te ozaka yo moko. Lelo Peniel akoma bikoma koma na réseaux sociaux Ba parents bazana bango ba victime mais lelo ba parents ba kota na likambo yango. Tandenge lo ba parents ba kota na affaire oyo. Affaire à Peniel na pasteur Mike Kalamba e kotisa ba parents na kati. Mais so landeli bien ba parents ba victime likambo. Ba yebe vraiment likambo te. Mais bakota na kati. Na leka na bémission na loba na bino toujours Peniel a mosa liboso te. O ba divorcer na mobali. Soki lelo peut-être yoka na makasi na internet. Eza po papa pasteur Mike Kalamba aza célébrité. Eza po pasteur Mike Kalamba aza star. Po aza homme de Dieu. Po aza pasteur. Po aza chantre de l'Éternel. Soki lelo pasteur Mike Kalamba azaki neka mutu simple. Tonyato yoka ngona internet te. Soki lelo pasteur Mike Kalamba azaki neka ka pasteur kaka. Likambo elingo yake yepe sili nango. Mais si ça continue, et ça pour pasteur Mike Kalamba a mutu munene. Poza vraiment mutumnene et ana batebele baluka ko déstabiliser ye na affaire à Peniel. Et ana batebele ba yebi ke papa quoi isa homme de Dieu au foba ya na affaire à Peniel. Et ana batebele ba yebi ke pona okota na ba point faible. Ya pasteur foba ya kana affaire à Peniel. Batebele ba yebi bongo. Batebele baluka ba quoi isa na ndengwana yebi kaka so na kotika na affaire à Peniel. Non gagné, non quoi ça est. Ça fait mal. Moutouma ta bala na polo biba kabwana. Même pasteur Mike Kalamba etanga ke no bala Peniel. Abale Peniel te pour ba divorcer. Nanzimite ke pasteur tia ke no bala Peniel ebe ke no balo bo lobi to kabwana non. On se marie pour la vie. On se marie pour toute la vie. Lelo bate bele ba bebisa ba vie na bango po ba balaka mabe. Bate bele.
bato ebele lelo bavie na bango etambola bien te mpo babalaka mabe. Bato ebele lelo bakoma na basusi ya mokolo na mokolo mpo babalaka mabe. Pour que makambo ekoma te ekomi ya bafamille, ekomi koto mama loba, ekomi koto papa loba, ekomi koto famille yoka soni, ekomi koto libote yoka soni. Il faut yeba ko choisir partenaire à malamu. Et à passi lelo penye la cause ape mobali muso abali na ye. To lelo pasteur Mike Kalamba ya cause ape mobali muso abali na ye. Mais affaire à Peniel oyo na pasteur Mike etika la kolongwa te. Bako bala oya bali. Mais baotika la kobosa na affaire ote. Et puis internet ekotika la kolo ekotika kolobela bango te. Baobosa na te internet petika kolobela likambo bango te. Ezaka pasi esalemi esi esalemi esalema esi esalema. So nzamba permeta bango bazala ensemble. Bango bazala ensemble. Bakabwana lelo po nzamba permeta te. Pasteur Mike Kalamba al ute koloba na biso dans internet ana mwasi oya ko présenter biso e kalate. To mona ba vidéo moke circulaka après concert na tiela rabina ngope awa. Na Irsil Botelo TV na mwasi auto suspectara na pasteur. Mais avec le temps toyeba eza nani kande balobaka likambo te umeli te bomba misuka suka ebima kaka. Lelo pasteur obala lui pe Peniel obala. Mais bana nde bazaba innocent. Merci na bato bolandaka Irsil Botelo TV na asir bo comprendre na asir bolandi histoire ango ndenge ebandaki na asir bolandi papa Peniel très bien. Alors bandeko nanga o bolandaka biso bandeko bozalaka wana pona biso bandeko bo partageaka surtout banalise na biso en tout cas te hésiter te à partager. Partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso na Messenger, partager partout. Tindela bandeko. Tia biso na ba statut, tia lien na statut tindela bandeko bele batala. Bayeba papa Peniel alobi nini. Bayeba papa Peniel abomba kanini. Nzamba lola apambola bino. En tout cas ngana bino to comme na biso na suka na yakika na yokisa bino. Na yakika na laksa bino boyoka likambango ndenge bandaka. To pesa a faute na mutute. Mais to pekisa beaucoup plus Peniel ko lekana na ba réseaux sociaux ko yaka kuluka ko humilier pasteur Mike Kalamba. Merci bandeko nanga nzamba lola a pambola bino wana komi nanga na suka analyse nanga kande na lobaka na bino bato bolandaka biso na système moka bien sur ezamba no liboso coach na Irsil Botelo TV. En tout cas ko hésiter te ya ko partager, ko hésiter te ya ko s'abonner, surtout tango s'abonner, cliquez cloche à notification pour que prochainement tango Irsil Botelo TV relancer banalise na ye ekomela yo partout oyo okozala. Na komi na suka ya analyse na ngai apesi bino nyonso mbote na princesse Alegria, mbote na mama na biso Yvonne, princesse Alegria mama Yvonne mbote na yo, mbote na Madeleine Keita, mbote na bino sisika bozali. En tout cas nzamba lola a bomba bino. Tokutani à la prochaine occasion soki Yesu Masia a zongite. Bisous, bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.